Baneki, Banamokili Mobimba, DJ Bino Aye, DJ Yeyo Aye, pour Lukaka DJ, Ozunga Lelo, pour mon bien. Kota Kaka Nakati ya B50, la mignonne officielle. Yemoko Kalenga, Kolanga, la mignonne, à fou d'ici de Yambio Kitoko. Banaki, tu vas s'abonner. Banamokili Mobimba, France, oh, yo, ça la carte Wapi, la carte Londres. Bicho tout, tu s'abonner. Pour s'abonner à B50, la mignonne officielle, chez les Bignonwana, pour soit guide, ma émission, le Wakanda, ma théâtre, ah, il y a le présenté, Ezate, Mika le présenté, Ezate, Mika le présenté, pour s'abonner, pour s'abonner, ou cliquer à oui, Nangonga, pour son message, B50, la mignonne officielle. Gonge Belemi, fire. Discipline, knowledge, but above all, you've got instinct. You have to rise above your circumstances, Amaya. What do you sense about the killer? What does your gut tell you? Is he close, far away, healthy, sick? You know, is he acting alone? Is he scared? Does he believe in God? Na balandi nyonso ya émission Congo na biso ya lelo e ambeli bino mwana mboka Francis Chibalabala ya azali bongo vice-président ya assemblée provinciale ya Kinshasa. Mbote na yo mwana mboka Francis. Mbote maman journaliste. Honorable Francis, oza vice-président ya assemblée provinciale ya Kinshasa. Est-ce que musala na bino en tant que député ya ville ya Kinshasa ezosala malamu? Mosala na biso ezosalama malamu parce que bino moko en tant que bapanzisa yango boyebi ke ntango tozwaki pouvoir na biso ntango tobandaki na assemblée interpellaki ministre oyo azalaki ya finance ya gouvernement eleki interpellaki ba DG ya service public na DG ya régie financière ya ville. Et en dehors de ça, tu as équipé sur pied la commission Moussousou pour enquêter sur la gestion de la ville à Kinshasa. En dehors de ça, tu as voté Edi Ezali, tu as fait Edi Moussousou. La proposition, il y a des députés Misatou, ils ont déjà dans Mesa, car la tête va adopter. Donc Moussa Nabiso en tant que député, ils ont voté Edi parce que tu as l'Assemblée provinciale pour contrôler l'exécutif. Donc musala wana tozosala yango ndenge longo bani boza bapanzisa yango boyebi ke assemblée provinciale ya Kinshasa eza parmi baassemblée oyo ezosala musala nango ndenge longo bani. Bozomona ndenge nini badeba na batravaux na bino entre FCC na CASH? Est-ce que démocratie eza to bozaka na kati ya mwa bitumba? Bon, biso eza makambo ya démocratie te. Biso toza na kati ya coalition entre biso na CASH na FCC et na coalition wana elingi koloba ke tozogere mboka elongo na bango. Donc soki eza na question moko boye ezoconcerne biso na assemblée provinciale tokosala yango elongo na bandeko na biso ya FCC. Donc toza ni na guerre, toza ni na conflit, toza on dirait que tango bao ya ngambo ya FCC bakoya liboso kotelema kolobela pona province, on dirait bino bato ya CASH boye kozala pe kotelemela malobo bango bazoloba bolobi ete bango babukaka mingi lokuta yango tozomona ete mwa démocratie te toza démocratie eza dictature ya majorité. Donc biso tolobi ke toza elongo na bango tozotravaille elongo na bato ya FCC kasi biso toza bato oyo touti na peuple touti na population tokaboli pasi ya population pendant bambula ebele et que tokoki te bien que toza na coalition kosala complot moko contre population kosala complot moko contre peuple te toza na coalition kasi eloko ezosimba oyo esengeli esimba coalition na biso eza d'abord intérêt ya population
Ce qui intéresse la population, c'est que kati ya masolo na biso te omona que biso cache à tout moment tout ça va déclaration contre position wana. Tango mokonzi mboka président Félix azwaki ebonga batu bayembelaki nzembo babaki le peuple d'abord. Donc nyonso pe ya kosala eza d'abord pour l'intérêt ya peuple. Le peuple a lobby depuis mokonzi mboka azala élu tolelaki ete le peuple d'abord mais peuple nan bazomona mokonzi mboka azotala nanu bango te. Non mais peuple o wapi akoloba ke non peuple aza se retrouver à moins que ça la peuple ya Djibouti sur les peuple ya Congo alobi kaza se retrouver te wana je pense que ça peut-être ba oyo balingi te komona réalité na miso. Tata mokonzi mboka tango pendant campagne na ye asalaki alobaki que soit komi mokonzi gratuité ya enseignement et aux ala effective. Lelo toyebi que bana na biso ezala ya bana mosolo ezala na bana ba pauvre ba okende kelasi lelo ba ofuta mbongo te ba oke gratuitement. Nombre ya bana auto to mesana ko enregistrer chaque année actuellement rentrée scolaire oyo eza les triplés. Donc c'est pour dire que population s'est retrouvée dans la gratuité et enseignement. Au-delà de ça, différentes constructions, na misale au salama, bana basoda lelo ba otanga na ba condition malamu, bazana ba tongeli bango ba hôpitaux, ba bongeli bango, ba tongeli bango ba école, pour na batanga na ba condition quand même ya bana ya batoyo ba pesa ou ba après on pesa bomo ina bango pour na Congo. Donc il y a des choses qui sont en train de aux populations. Tu as vu que pas chez les qui makasi et que changement est aux la radicalité. Les atemba moko lobby boromi golia 10 fois lobby kuna classe au félé bomo kende basson au félé za babiloko ko salama progressivement petit à petit mais déjà makambo chez salami en tout cas esengeli to betela tata mokonzi mboka tata mokonzi kolo maboko. Tu as vu que Azo continue toujours kokoba na misala pour l'intérêt de la population. En tout cas, Toroko Mawana de Confranci, la gratuité enseignement, kasi tolobete, tomoniete, assemblée provinciale, bazo critiquer en gros, moi mingi, kanisa yoza vice-président, ozo kapé qui est ensemble, na bino ils vraiment critiqué, surtout na affaire oyo yandeko doli makambo, oyo peuple congolais, azalaki causer la été. Doli makambo azala punir, assemblée provinciale va punir rien. Mais comme on a le donné makambo so continuer misala na ye pour suspendre été, bolongoli na poste a été. Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, ce qui biso toyebi que assemblée provinciale ba kinoa ba betel biso maboko mingi na makambo to sali. Eza dossier ya ministre Doli Makambo et les cas qui na assemblée biso to bengisa ki pona ya ko expliquer biso maezoleka na kati ya Ngumba Kinshasa azaki na possibilité ya koya te parce que azaki na disposition à justice et ce qui ayaki alingaki expliquer biso ce qui pas expliquer biso par rapport à question orale avec débat au honorable Ozé à tindelaki ye ce qui to explication na et convaincaki biso te to kokai pe ko bongola yango na makambo susu mais lokola a se présentaki te parce que za na disposition à justice biso assemblée on ne fait qu'observer tous les locaux au sein de la tête. L'Assemblée provinciale, ils ont la partie présente à Batona Bango, ou à Monique, ou à Nangambonaye, à Koufrakaye, à Koulukapé. Biso a to Koufrakaye. On a Zam, Ngambona Hotel, de Komake Mokeba, à Tambola qui Penzana, les Mémiate, Bolevaka. Biso a to Koufrakaye. Non, mais il y a un interpellé qui est ce que ça que tous les moutons pour t'interpeller. Moutons a qui auteur, il y a question orale avec débat. Aza député, il y a IDPS na FCC toi en coalition. Ce que ça qui peut-être député moro il y a opposition, il y a la Mukanda Sala qui a montré que l'opposition, tu aurais que biso FCC cache tous là tellement que to linga mingi tozo batela. Kasi zaki ndeko moko ya cash ndazwa ki initiative wana. Donc ngolo ba que awa to batela rabatute, ce qui mutu asali mbeba le rôle à biso le préoccupera biso za intérêt ba kinois. Ce qui montre Salimbeba aeba que tu côté la été pour la to côté la rabatouté parce que bakinois ba ose la biso en 2023 et c'est ngé topé ça bango bilan na biso o to sali pendant 5 ans oyo na assemblée provinciale. Donc ce que ça que to bana ko défendre batu to bana ko côté la batu bakinois ba sanctionner biso en 2023.
Mais toi qui était na haute cour militaire, ministre public, a 10 ans de prison pour Nandeko Doli Makambu. Lelo Oyo, ce qui est salami, assemblée provinciale érotique à la nationalité. Non, totika na soni pona nini. Nauti koloba wa ke to biso to bengisaki kasi ayaki te parce que azali disponible te. Azalaki na maboko ya justice bakangaki ye. Totika na soni te soki azalaki na liberté et que biso to bengisi ye to sali complaisance nde to ka soni. Mais le roi a à disposition de justice, tu là, la conclusion de la justice, c'est-à-dire tu la décision de la justice, ceux qui peuvent condamner, on est la justice, ça veut pas ni condamner, ceux qui peuvent acquitter, ils appellent la justice. Donc tu as sonné à ta mouquette pour la bichosa que tout ça là qui moussa na bicho en tant que député, il y a contrôle, il y a quoi interpeller, tu bengi ça qui est caché. Local la justice ça c'est saisi ça qui n'a dossier, moi il y a quoi répondre ça par la bicho. Ndeko Francis ngala lobaki toza cadre munene ya UDPS mais mikolo yo koyoka na penza ezate na PPRD est-ce que coalition FCC na cash ekokende musika to tokozala na mwa tozela ete libala wana ezokata na kala mingi te toyebi ke baini ya peuple bato tobengaka bandoki bato balingi peuple souffrir balingi te Congo ebonga bango pe bazoloba ete mokonzi mboka koma ko bando kotelemela kopinga susu biso bandoki te bandoki ya Congo eza lokola yo oza papa oza na bana na yo eza digne te tant président eza vraiment mot approprié yo oza papa oza na bana na yo oluka bonheur ya bana na yo mais soki yo moko papa omi kosala complot na bato mosusu pour que bana na yo bakufa oza nani oza ndoki donc bandoki ya Congo nde baoluka ke to libala wana eumela te kasi libala oyo okende ntina 5 ans ya mandat ya président de la République ye moko asi koloba yango na mikili ya poto ntango azalaki alobaki ke esengeli toza obligé ya kohabite kaka ya excusez-moi ya kozala na coalition toza obligé parce que biso toza na présidence kasi tozwaki majorité na baassemblée te mpona kosala gouvernement isengeli tozala na coalition tobimisa majorité moko pour que tozala na gouvernement sikoyo soki biso tolobi ke tokata libala wana et que FCC pa lobi ke ye aotravaille na ndenge na ye vision ya mokonzi ya mboka eozala aplike ndenge nini donc coalition na biso econtinue makambo ekozangaka te esika nyonso bato bazali problème ezalaka toujours même biso na cash problème ezalaka entre biso FCC bavandi bambula ebele bazalaki toujours na problème ndeko boye na ndeko boye etc. Le problème ne manque pas kasi oyo eza motu oyo eza ke soki problème ebimi boyebala retrouver solution et puis boyebala kotambola na lamuka mais lelo tomoni ke lamuka azongi nsima ekomi kaka bino PPRD na UDPS non yango nalobi ke na ndako nyonso ezala bandeko oti kotanga baza mpe na baproblème bamisu balobi oyo biso eza vérité des jours bamisu balobi oyo biso opposition républicaine elingi oloba ke remise en question idéologique ezangaka te esika nyonso bato basangani surtout que toza baparti politique ebele na kati ya coalition bato na bato baza na baintérêt na bango etc. Biso UDPS tonyokwamaki mingi na bandeko towana bango na coalition lelo biso tozalaki na opposition bakanga biso baboma biso banyokola biso donc c'est normal que tozala na mwa sentiment moko revanchard ya koluka kozongisela bango mpe basala biso kasi mpona intérêt ya peuple tozoboya tokóma na basituation wana yango toza obligé ozala toujours ensemble mpona intérêt ya population wana donc libala na biso ekende ntina suka ya manda ya mokonzi ya mboka. Amen. Ndeko Martin Fayulu asengaki dialogue po crise eza vraiment makasi na mboka. Est-ce que dialogue on ndeko Martin Fayulu asengi na koswana na bino est-ce que bozomona te ke bokomi lelo kopesa ndeko Martin Fayulu raison? Non mais koswana wana eza normal na nde na lobi na libota nyonso bato baswana kaka bato babundaka mais bango mpe kuna ti est-ce que lelo tokoloba ke lamuka eza kaka na vision nango initiale te eza na bato mosusu balongwa lamuka eza na bato mosusu babi biso eza opposition républicaine eza bato mosusu babi biso vérité des jours donc déjà même na ngambo na bango il y a toujours des problèmes esika nyonso bato bazali problème ezangaka te
kasi makambo ya crise est ce que Congo eza na crise eza te po crise ya légitimité tomoni président de la République esika nyonso aoleka ndenge bakoyamba ye population bazosepela na baaction mokonzi ya mboka crise yango ezali wapi vérité des jaunes azalaki na cour constitutionnelle kuna nde esengelaki adémontrer que ye nde aganyaki baélection kasi ntango basengaki ye bapreuve amemaki ata preuve moko te donc wana eza basambole eza distraction politique wana ya koluka kocreye kosala opposition moko radicale après babenga yo bapesa yo poste basala bo eza politique ya kala lelo toza lisusu na bapolitique wana te donc biso totravaille bakanga motema bapréparer mpe projet na nini programme na bango ya gouvernement ya 2023 soki mpe bakozala na élection comme ça tokokutana na bango esu na campagne mpona kowelela ebonga oyo mokonzi na biso aza nango tozongela kasi likambo ya gratuité d'enseignement oyo ndeko olobaki déjà na ebandeli kasi baekole ebele eza na grève tokoki oloba déjà lelo tobelela échec te baekole ebele te quelques écoles kaka bango mpenza mpo toza bana mboka réussite eza te non mais gratuité ya enseignement eza effective nga na opesa exemple ya ngai par exemple bana wana bana batangaka na Don Bosco c'est une école catholique bana wana par rapport à bambongo tobandaki kofuta chaque année cette année on n'a rien payé et bana baokende classe bazozonga il y a quelques écoles oyo bazomibenga baécole élite oyo bazoconsidérer que sengeli bafuta bango koleka bato ya banque centrale nde bakosalaka mwa mobulu kasi baécole en majorité bazotangisa bana baotanga na bango gratuitement toyebi que il y a quelques petits problèmes oyo ezali kasi eloko nyonso oyo moto asali ezalaka toujours na mwa baimperfection eza na esika oyo totali bon awa mwa mbebe ezali tokobongisa lobi donc moke je crois retrouver solution na baproblème il y a quelques écoles wana oyo bazoexige ya gratuité wana mo eza te batelemeli maloba ya mokonzi ya mboka baza na respect te na maloba ya mokonzi non bazoboya gratuité te baza mpe mpo na gratuité kasi baosenga nde bafutaka bango mosolo ebele balobi ke ntango baparent babandaki prise en charge ya baparent esalaki ke babandaki kofuta bango mbongo ebele par rapport a oyo baozwa kasi sengeli toyeba ke parfois il faut tomonaka intérêt général intérêt ya bacongolais lelo bana nyonso bake na classe il faut to applaudir tomonaka te parce que ngai na bandaki kofutama $2000 eke bakomofuta nga 800 il faut natia mobulu pour que nyonso échoué kaka mpona intérêt ya individu moko totala plus intérêt général le rôle ya lelo bana na biso baokende baclasse eza déjà jeunesse oyo eza avenir alobi oyo tozopréparer to reconnaître sous ba situation toza nango lelo ya bakuluna te parce que bana wana eza bana oyo bazwaki chance te ya kokende classe baparent na bango bazali na bambongo te kasi bana nyonso bakotanga lobi bakozala utile mpona société bakozala na batante ya kosala kikuluna ya kokoma babandi kobotolaka bato bambongo kozokisaka bato kobundaka etc. donc c'est déjà quelque chose qui va profiter à la nation ekoprofite mpe na bango baenseignant wana oyo bakosala mobulu lelo baolela esika bazali kuluna bakoki kozonga kimia te na bandako na bango kasi eza cause na babiloko wana à l'époque na bamoment wana les parents n'avaient pas de moyens mpona kotinda bana na bango na baclasse donc encourageons ce qui est intérêt général plutôt que comme on a juste intérêt catégoriel intérêt na bino boza mpe mingi te donc on a sengi na baenseignant wana comprendre que situation rechange complètement c'est un processus babaxelaki baenseignant 194 000 je crois na janvier babaxela bango esu mbongo petit à petit la situation va s'améliorer et ça sera pour na bonheur ya bacongolais pour na bonheur ya bana na biso oyo bazali avenir ya lobi wana tokozonga mwa moke wana eloko nini kasi esengeli esalama pour gratuité wana ekoma effective pour tout à l'heure olobi ete gratuité eza effective mais namoni korejoindre maloba nanga koloba ete eza vraiment effective te eloko nini kasi esengeli esalama po lelo gratuité te gratuité eza effective gratuité enseignement de base eza effective parce que baekole wana oyo baosala mobulu bana baotanga kuna bana bafuti te gratuité ningi koloba ke prise en charge oyo baparent bazalaka nango bambongo bandaki kofuta baofuta lisu te est ce que na baekole wana esika mobulu ezali bayebisi bino ke baparent baofuta mosolo
baparent baofuta mosolo te. Donc bana baotanga ofele kasi bango nde balingi baenseignant wana balingi baaméliorer situation na bango bazwaka mbongo babandaki kozwa ntango baparent babandaki kosupporte bafrais ya scolarité ya bana. Voilà. tokomokoma na suka kasi toyebi ete honorable Francis le 24 oyo dimanche oza organiser meeting moko na Masina. Objectif nango vraiment eza nini? Objectif nango ezali d'abord communier na base nanga pendant les vacances parlementaires tokitaki na base kasi tosalaki événement ya bongo te ya communier dans un stade. Objectif nanga ezali ya communier na base nanga nyonso eza pe ya conscientiser bango que avenir na bango eza na maboko na bango moko esengeli ba accompagner président de la République par rapport à vision na yaza nango pour na Congo. Et puis, bazwa conscience que le président a 100 jours, il y a président de la République, biso Masina to bénéficier de quelques ouvrages. Et c'est a vraiment reconnaissant vis-à-vis de mon Konzamboka. Quoi que ça va m'opé que, basala ba mobulu batika mobulu, Masina a besoin de kimia, to tambola na ndenge ya kimia, to lingana entre biso, babilora ba tribaliste, du tribalisme, o biso toza baluba, biso toza bayaka, biso bangala. Biloko wana esengeli to silisa yango na Masina biso nyonso toza na papa moko azali président de la République esengeli to landa ye na nsima to soutenir ye. Et puis koyebisa base ya parti parce que bato pe ya UDPS baozala koyebisa bango ke esengeli discipline ezala na parti toza na hiérarchie ya parti to respecter hiérarchie na biso. Ezalaki parti moko cher parti moko mpenza ya bato baintellectuel tokoloba mais lelo UDPS bakomi koyokisa biso soni base ezotomboka tout moment te eza nde UDPS eza parti moko démocratie eleki omoni biso toponaka moi bavaleur démocratique nalingaka mpe bongo ezalaka malamu eza te kaka bozala olokwa boya na église paster ate atei bolobi amen contradiction eza te biso UDPS ezalaka okoloba mpe boye combattant bi te oza na nzela te mayo koloba wana eza makambo lokuta alobi mpe makambo na ye eza topreparaka bato bokomi mpe nani comment secrétaire général alobi bino mpe botelemeli secrétaire général ya UDPS ezozala mingi nani te discipline eza na parti kasi point de vue discipline elingi oloba te ke bato bakoki kopesa mpe avis na bango te. Donc point de vue mpe ezalaka secrétaire général to président akoloba boye balobi mpe te président oza mokonzi olobi boye kasi biso tobandi boye. Donc eza babiloko na UDPS kaka nde ezalaka esika mosusu ezalaka soki kaka Dieu le Père alobi bamisusu babika amen oza na liloba koloba te. Na démocratie ça ne fonctionne pas comme ça. Même dans de vieilles démocraties eza que Macron akoki na ye mpe koloba moto aparti na ye contredire ye eza nango démocratie moto nyonso aza na point de vue na ye esengeli aexprime yango ata na cadre ya parti ezala na cadre ya mboka parce que soki dictature eleki na parti okozala mpe na facilité ya kondimaka soki lobi okomi na pouvoir ozala na facilité ya kondimaka contradiction te. Donc il faut déjà na niveau ya parti ndenge balobi civisme esengeli côté ya bamilitant na biso batika mobulu mais côté ya bango mpe bayebaka ke toza na démocratie point de vue ekozala mpe contradictoire. Voilà c'est à quoi UDPS se préparera biso eza indiscipline te eza nde ke mutu na mutu aza na liberté ya koexprimer point de vue na ye na niveau ya parti. mpona kosukisa tolobela kasi Kinshasa bopeto oza mwana kini oyebi kini bien otambolaka mpenza na bacoin ebele ya kini réaction nini okoki kosala sur Kinshasa bopeto? Bon eloko na koloba eza ke changement ezali par rapport ya gouvernement eleki bapoubele oyo tobandaki komona na banzela na bacoin nyonso oyo ebandaki kopolluer environnement na biso c'est grâce à gouvernement exécutif oyo nde balongolaki yango tomoni mpe batie bapoubele na certains coins pour que bato babwaka lisusu badéchets à même les sols te. Et puis chaque week-end benga nasalaka mpe bopeto depuis oza mokonzi eza kaka bureau libanda tomona kote na balabala yo ozalaka te yango peuple ezoconfirme mpe na maloba oyo ozolobela. Non mais ngai chaque samedi nazalaka na salongo na belecteur na ngai nazoloba mayo ngai nayebi donc soki samedi neti samedi oyo
samedi oyo soko tamboli na ba caméra na banzela au mona ke batu ba okombola batu ba osala salongo. Ce sont des choses qui n'existaient plus. Soki makambo malamu ezali senge to beta maboko nde loko na lobaki na ebandeli ke change to longwamba moko te na lifelo to komi na lola. Il faut to landa quand même processus moko. Eza début to bandi ti mande kosila to mona ke Kinshasa e rolongwa Kinshasa poubelle oyo ba uta ba komisa yango poubelle biso lo wa toza bana kin to botama na kin to ebi mboka mususu te ngaku tunayebi ata province na ngate na kenda na noté. Donc biso to bana kin toza na Kinshasa lo la mboka. Donc on va donner le maximum pour que Kinshasa ezonga kin label oyo ezalaka kala. Donc bato yo ba uta rawana ba e ba bebise biso Kinshasa. Mais ce n'est pas tard, biso peut tout ça makasi pour que to bongisa yango. Merci beaucoup ndeko Francine ndengo yamba kibiso. Ba utaka wana na ngina lobate keza ba villageois te. C'est-à-dire bato yo bazo considérer Kinshasa te le rôle la mboka na bango, le rôle la capitale na bango. Le rôle esika bango ba vandaka parce que ezala mutu sora outi par exemple intérieur aye ko vanda na Kinshasa. Du moment que Andimi, ko vilo, le rôle la ville n'a à résidence, hasard automatiquement quinoa. Donc nous sommes il faut la bonne intérêt à Kinshasa. Donc voilà la sens où on a beau y interpréter Malobalanga la sens à ma Congolais tu interpréteras toujours na ndenge na biso. Merci beaucoup président ndengo yambek biso vraiment. C'est un plaisir pour nanga ya bosalinga honneur ya roya na bureau nanga to e bana kosolola makambo yo. C'est ngandi na pesi na tondi bino botondi pona bo se déplacer boye en tout cas mbalashima je crois que ceux qui boana bosenga nanga na oza toujours présent pona ko yanola. Merci beaucoup. Merci na ba nyonso bazaki penza likanisi ya kolanda émission Congo na biso boyebete émission Congo na biso eza na action munene ezosala mapenza le 25 décembre oyo na fondation na ye l'amour les actes autokokita na orphelinat munene eza na mboka na biso pe Kinshasa yango tosengi na batu nyonso papa maman oyo ozala vraiment na motema munene na motema bolingo ntango ovandi na ndako na le 25 décembre ozolia soso na bana ozomela jus na bana kanisa pe borphelin o na volonté na bango te ba perda ba parents kanisa bango na moi 10 francs oza nango ya kosunga borphelin. En tout cas merci na bino nyonso ngala bino tokutani mikolo ezali koya na numéro ya sika botika na malamu. Bandeko nanga poto, bandeko nanga Afrique du Sud, bandeko nanga Afrique, communauté congolaise nyonso, oyebi koza congolais. Bobengi nga samontier, ndeni to mona kama bakala, basisi no stotala, différence ezate, différence ezale eloko sika, eloko sika ngona yeli bino. B52 la mignonne officielle. Balobi B52 la mignonne officielle TV. Chaîne moko. Soko lingo yeba information mboka na yo nini eleka na Congo babwaka mwana mayo tonda eloko nyonso eleka na mboka na yo ko s'appelle soute s'abonner loka na B52 officiel o mona ba comédien na bino balukaka ba comédien ezali bokomona ba journaliste bino bokomona bango bokotabe émission ne bolingaka information assire soko lingi oza na poto oza musika na mboka mo fifa loko zaka na Congo chaîne zaka moko B52 officiel TV. Boba na dako s'abonner. Bamsu batino na s'abonner ndeni. Ya liboso ezana ofele. Ya mibale ezana kolinga mboko na eba information. Ya misatu omona ka ngonga mo ezana finaka na kati elele la. Seleli seko s'abonner. Boba dako s'abonner. Chaîne tikali ka moko. Eloko sika botuna nga yamala memevi na B52 officiel TV. Bo s'abonner massive mama massive meza rebelle. Bo s'abonner.